la kisanga immeuble moko boye telema bi immeuble o eza fimo bana sala kichel ateka ndo tanoke na boulevard ateka noti atonga immeuble o exemple à suivre azate son bala lingio tout non tu fais quoi dans la vie donc yo yena enga na un to sangisi to salilo biso to telemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino s'abonner vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona ba gag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso to telemi ba kona biso lesiko s'abonner alors massivement ici ka ba komi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika. Allez, Dobika. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes fidèles. Il y a Anti-Stress télévision, chaîne actualité, la grande dame. Maman Koutouna dit ne laisser autrement dit la dernière de médias. Oya Manolaka. Na lo côté lingala na mula itope na mozindo na eko benga baike banso balinga maman Koutouna dit ne laisser boya kotia mosapi na binetika komi abonnez-vous na yo Dobika kaka et ko salanga grande dame. Continuez toujours ya ko s'abonner na Anti-Stress télévision. Voilà, awande maema soma koleka mabuye bangaka awa itandeki na Anti-Stress télévision. Ngai moko la patrona ya chaîne oyo, ngai moko réalisateur, ngai moko monteur, en tout cas surtout pour mona wana ba temps fort ba tout c'est moi. Donc on a bis bino ke no mosale ko ba yo ko ba donc soko lingi kwanga na yo ko sala ngona kasa ya kitoko ko sala effort ko multiplier ba stratégie pour que okenda liboso nako bianga bilenge basi nyonso nako bianga bilenge basi nyonso mwasi nso akoki na âge ya kobala une bonne femme mwasi ya mayele mwasi ya limemia mwasi ya âge moko déjà yaka wana na première âge yoka la grande dame wakuta kosilama aya kopesa bino toli ya makasi ya kitoko ya monene oyo ekosunga yo na vi na mobimba balandi na ngai bolobaka te keno deja nayebi deja nasala deja nayoka toli esilaka te na monoko ya bato moto oyo nyonso tozalaka na mposa koapprendre ngai na bino mpenoko exemple moko chroniqueuse pam 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 azwi likanisa kosala chaîne papa na biso apesi nga likanisa kosala chaîne je te salue JMK Jean-Marie Kaya apesi nga likanisa alobi non oza quand même courageuse tu vois quand tu fais ton travail wana faut poza pe na mwa eloko no moko il faut zala pe na eloko no moko osala pour que un jour toboyi te okosala kaka mosala bato osalisa mais il faut zala pe na eloko no moko oyo okotela o mbongo abi en tout cas par exemple mayikanisa malamu tosangisi nga na ye makanisi tobi tosala ndenge nini abi te mo ndenge eza bongo mpo osala yango malamu esenge na yo kosala nini esenge na yo omultiplie ka bastratégie to etu na vani na vanga ani mpe na raison ane mpe na raison balandi na ngai na meki mpe komultiplie bastratégie ka nde kaka mwasi azalaka kaka nakosala direct nakosala analyse kani nasala analyse na websi pendant nakosala biloko na mpona ebeka kosala direct omonte so te bavideo na ngai ebandeli omonake nayebi vraimen nandoyeba vraimen komonte bien te malembe naotungisaka kaka dedone basala ndeni moko alembi nadinookokwana makambo natisaka bite nakoyeba kaka mobo nakepa cordon tisha moboye ti boye nakoza so na cordon adida bakisinga mpe susu bapluse moni na temps fort faut kotiaka noir et blanc moni na temps fort faut kotiaka donc tout ça naza toujours koapprendre na sisi wana te nake na baminiature tout omona chaîne nanga pour le moment onga monde na mosala nayebi nde basalaka miniature nayebi nde bamontaka naye batiaka elema na chaîne na ye parce que j'aime boulot balandi na ngai tout Anti-Stress télévision balandi na ngai tout Anti-Stress télévision balandi na ngai tout ya Jumel Net News parce que nazalaki naza na mposa koapprendre naloba te ke ntango basali nga mwasi nde nayoka bamikro mosusu balobaka basi so nga kuza ta natangi na te nanga mwasi na obala na ngai yaya mwasi tu moto tu oyo aza motu
na se na moi il faut apprendre so baboti na yo batangisaka okelaso ya molai te bazwaki makoki te yo moko soki okoki kosimba lomeya luka moya koapprendre e ozala ekosunga yo ata okobala mobali mpe akoki kozanga lobi yo na motoki na yo osali nini osungi ye yo kolonga na kindumba te yo kolonga te ke na telemi nakee na kole te lakisa ngai immeuble moko boye etelema bi immeuble oyo eza fille moko bana osala kitele ateka ndoto anoke na boulevard atekaka ndoto ti atonga immeuble oyo exemple a suivre aza te lisolo oyo bobetaka mama amida kitele te ye babanda ye kobala ye donc aza na ji babalaki ye bakabwanaki mpa kinoni abali ye bakabwani banda ye kobala ye tobetani lisolo ya basi oyo batekaka nzoto bomaka ye amida kutu te ye banda ya kobala ye mwana mwasi nyonso tu ebongi na yo koapprendre kokomisa nzoto na yo marchandise te nzoto na yo eza marchandise te elo ekamisanga bilenge basi avandi na ye toute la journée na ndako moi ekiti avandi aolekisa ata avandi mpenza aozela kaka 18 heures ebeta moi ekiti abeti makeup nga na osala émission kande omonanga bo ni poudre ni fond de teint mbe bolonga yango mwindu atiata rouge te nakomona nga esika bakotrataka bafond de teint bamema ya nini mama ya nini toboyi te mwasi po apparaître belle mais quand même faut mpe ozalaka mpe naturel ça compte aussi mobala mesana komona monoka na makeup mokolo oya na 5 heures pam na moni elobi lokwa koko oboya yo linga mobala mesanaka na obosu bino bato bozala barelation mosika barelation distance wa mobali na benga mpe video okimi mbangu opakoli fode te olati periki yaya linga mona kona bafaçon tout eza bien yaya yo osala vi na yo ozwa nzoto na okomisa yango marchandise yaya ma chérie obisia nateka nini nakauka moi na nzoto nange epesanga mbongo yo wana obeta mama na sexy 18 heures wana pa okoki koteka ndoto na poko ozongi ntanso ozongi na ntongo 5 heures ozoronfle lokwa yango mameli moto soki ozwi masuba tyo lokola moto moko mpenza to mpo likolo ya kwiti ebongi te na mwana mwasi kwiti ebongi te na elenge mwasi masanga toboyi te mefomela yango na mesure mama komekaka kotekaka nzoto na yo te komekaka kotekaka nzoto na yo te elenge mwasi okolanda ngai mpo na oganye quelque chose omoi elenge mwasi alati kitoko mutuka etelemisi oke wapi nauti awa naosuka awa nauti awa naosuka awa esika bakendaka eyebani te isifi kaka yaka tomela mwa eloka malili oui yango baza koalevaka bino mpa na pamba oyoka mobala sango te omona chip te omona nini te yaya lingaka mingi okontaka na motu na yo bato preske ya bato batiaka mitema na bango epai ya mibali bazalaka desu moto akotiela motema ezaka mokili na biso moto akotiela motema ye yesu mwana nzambe ye koaboyaka moto te o avandi na kiti na ye ya bokonzi jésus ye yaya yo ozwi vagin na yo bolimbisanga mpona nkombo otielango motema ekoki kobela ozwi mpe 4 lettre ovandi mpe na ndako yaya mwana mwasi bomi na yo otambusa motu soki baboti ozwaki moyen ya kotangisa yo te kende ata baformation ye kolata coupe couture ye kolata esthétique lukata mombongo omoni ndenge ozolinga ozayela wana so ozozwa quelque chose mibala toute sorte bakoapproche yo loko olinga oteka nzoto bakoapproche vi ya lelo ekoma so mobala alingi otuna tu fais quoi dans la vie donc yo ye na enga na ye na un tosangisi tosali eloko tosali likambo yaya
mwana mama na nga bakosa yo te, bakosa yo te. Kindumba efutaka te, namona na nga te esika motu moko atelemisi baimeme baekole banini bibelo bien mal lakini profite jamais bambongo mabe esilaka mabe. Il est temps ntango yango ekokenda, elenge mwasi telema tambusa motu na yo, esengeli na osali mpo ganye vi na yo, tambusa bongo na yo yaya, sala quelque chose mpo ozala utile na société, même na famille na libota kopesa o respect. Obotamina bandeko mibali bamonaka deora mosi 18h abimi pour azongi 5h ata olobi keno na longwa lupango na famille mpo balandelaka vi na nga ebongo esika oke kofutela wana ozomema image nini ata ofutaka ndako na yo ata olingi okozwa ndako mpo ozala indépendante so motalandelaka te toboyi te me bakotonga yo kaka eyaki ndumba mwasi ezalaka sali te, mwasi abongi na kindumba te. Costume oyo abayelaka yo mobali na yo mokolo ya mariage, mokolo ya oyo alataka oyo lopete alataka costume yoka liseso malamu, mais costume alataka mokolo alataka oyo lopete na miso ya bato, na miso ya mokeli, na miso ya bazuzi, na miso na nzambe. Le même costume on a kokende na anniversaire songolo, le même costume on a kokende na mariage ya moninga mosusu songolo, le même costume on a taka mokolo ataka lopete akokende nango pe na libala ya moninga mosusu songolo pakala. Mais yo voile na yo o balatisa ko mokolo mariage soki olata ngo na kunda te seke oluwese to oteki okozwa robe na wana na voile te okende nango na mariage ya moninga alati voile lokola yo, okozwa robe na voile te okende nango na anniversaire songolo pakala, okozwa robe na wana voile te okende nango na rendez-vous moko boye babengi oyo ya mosala babengo liboma. Cela veut dire mobala botama infidèle yaya, omoni infidèle ta costume alati oyo ya lopete ta ndenge otambola nango akende na libala moninga mosusu, mwasi abongi na kindumba te. Yaya elenge mwasi telema, prend courage, moto adécouragé te lokolo boti ba mibale misato obi ke vi na nge suki naluka mobali moko bo déjà kufela mwasi naluka mobali moko déjà divorça mobali yango asala nini navanda kaka ata balinga te nakata libala yanga tovanda navanda kaka mpo bokola bana oyo non bakokosa yo suka ya vi ya motu kaka mokolo kozwa pema, mokolo mokela kozwa pema pendant que ozali na vie kodésespéraka te mutu moko ta découragé yo oyo lokola na boti boye na yango suka kozwanga ngama paster yango nayebi na limete na olisele abota bana 7 mobali akufa abokola bana yo bana paster wana paster ana bota ata mwana te abali atie na ndako abandi okota bana babakisi mibale na 7 ça fait 9 babala ye pilon 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 loko babala mwana 12 bafacture tout basisi makambo tu ya ndango olimite vi nao ndala yango azodécourage esika ovandi wana ke lokolo oboti vino esuki na ayebisi nde yango bino osala kindumba mpo olesa bana mbongo ya kindumba. Elenge mwasi okotala nga oza na famille pauvre oki koteka nzoto ngono ya butu butu oteki te nzoto titititititi ozwi mbongo ololuka ata natikala kindumba mbongo nazwi nasala ta commerce te okoluka iphone à 700 et 800 dollars. Mon voix n'a pas de sous 30 dollars. Vous avez les qui n'a pas famille à passer. Et ya, bon, ça la canvoute, tout ça la canine. Kende Luka de délivrance. Kende Luka de délivrance, c'est l'un des mois. Téléma Luka de délivrance. Tala, tout ça na bilo que belé au sala. Nga omo la ngande comme dit na vanja na teka malewa. Na teka mapa. Na teka omelette ngai. Nga naza na histoire, nazalaka na histoire, naza ya baleki nana droit erreur te na vie nanga nana baleki ya basi naza na droit erreur te
ngai nasalaka nyonso a park ndumba eloko kopesa mbongo na otya mutu nasedonaka na mosala na ngai parce que kotiaka elike pa mutu ozalaka desu mutu amokila koboya yo abaluki abi bacontrat nasinyaki na yo namoni ke comportement na yango akosu te na préféré tokati contrat me mokeli na biso akela biso asupportaka biso mali badefo na biso ya soki te na mobali to mwasi oyo azosupporte badefo na yo bacaprice na yo simba yawa osimba yawa te soki te na mobali to mwasi oyo azosupporte bacaprice na yo obengo ma fille obengo mon fils je te comprends simba ye awa yaya kindumba efutaka te mwana mama bakosa yo te biso totelemi awa balobi yo otelemi wapi yango nazosenga bino bosabone vraiment massivement na Anti-Stress TV chaîne na ngai ya yo ya ye ya biso banso so boni bomona bagag ba émission éducative boni bomona ba vrai film proprement dit film Anti-Stress TV biso totelemi biso bakona biso les sikoyo s'abonner alors massivement ici bakomi abonnez-vous na rouge wana yo Dobika allez Dobika